confiance et fidélité au continent toujours pour faire service à les bandes à London TV chaîne pour toujours na message na koloba et ya na makambo na moko fan sa idéologie na monde internet na yo vraiment prince ka le parfum de la presse journaliste au sans concurrent pour faire ça toujours makambo ka ndenge ezalaka qui dit directement merci à mon boss de Brino original na kati à Londres wana ma patron pour son mbote na kati à Londres wana pas aux directement dans la monument mon boss na la même équipe complète technique mobile dans équipe technique complète moi on a ma caméra avec des best 7 étoiles dans des best 7 étoiles on peut suivre mon mot nous en ma caméra wana et le bongo to ya mail ba bien préamé le préamption du préamé directement au monde a miel de son azala comme moi la langue moi trop équipe manga wana na vie ben nous en Elton a rappeler comme toujours ndenge zalaka et je vais les best pour moi na j'ai déjà parce que toutes ces informations miel de son net au sala boyer na soir déjà tous allons à siège à répétition hein tous jouer événement ndenge oblika pour la sortie officielle il y a générique les générique hein ouais les générique yonanani siliki yonanani donc c'est-à-dire que nazo pesa na ba moto na bato partout donc là on a beaucoup santé à tout seigneur tout honneur na bato nyonso bazota na biso na chaîne na biso les Manza TV les Manza London TV c'est-à-dire que bato tout le monde entier et pas ibozali ba moto na plus wana donc ngai wabino Elton Mondo le bogard de tous les porte-paroles ya Congo ngai donc na pesi moi ba moto côté bozali donc les lots déjà toujours largué Yonanani intitulé moko ya single na biso toujours bimisa lelo ya miel de soye toujours benga Mbora Misara papa possible anti-poison de la musique congolaise c'est-à-dire si on met du poison dans la musique à Congo il faut qu'il n'y a pas un miel de son ou miel à pour savourer pour ébeler miel de son le bas qui va aussi l'avant mon il y a pas si bien de ça le va aussi l'avant comme il y a Sili selon va dire il y a Elton Nezala toujours bien vraiment premier la miel de son toujours à Tanga il dit directement merci na venanga vraiment venanga Gabi Mouta na kata Diblin on a vraiment muzomba solo na kata Diblin Gabi Mouta ma ko villa Diblin venanga Gabi Mouta akanga muzombo ya solo na peso moto venanga Elton ko dans na solo boni miel de son Boni orchestre Mbimba, ce s'est comporté très douce, donc orchestre s'est comporté bien. Tout le monde a déjà c'est que nous avons représenté orchestre. Donc Mbora Misara Zali, Lelo, toujours à la wana na Kasapu, Bana Kasapu, Mabele, Bana Ngiri, Bana ya Yolo, Makala Ngaba Lemba, Limete, Bana Ita, Bana Masina, Chang. Les autres putain na Kasavu na Éthiopie wana kan Éthiopie wana na ba Etchéri tout ça wana à partir de 16h toujours largué déjà générique ya Yonana ni projecteur ba journaliste na yini ki bu ça on a aidé donc projecté ba fanatique au ba la pays Yonana makambo miel de soixante c'est-à-dire que to koti makambo pe ba générique au miel de soixante ba vocal la capacité ya ba chant à ça la chant la capacité ya ba disque lelo aye siko na makambo ba générique ba pifo ba bino ya omoni tolo baraka osileki Yonanani parce que ba yemba mais ba sisa ko yemba ti ba yemba ba sisa ko yemba te Yonanani siko okoka titre wana et toi to solo na début de Mbora Misara ya comme mona no luka ngwana ko Mbora Misara ya ko mona fort début de Mbora Misara to luka to zoyer mais lokola to yembi représenter ya miel de son pourquoi ba Yonanani parce que ce que mon Yonanani va demander petit on est pésamment innocent le but yo peut pas ceux qui yo personne na synthétique français autant pas président Félix c'est quoi alors bah Yonanani UNESCO Yonanani pourquoi pas titre wana c'est-à-dire que les mois moi yo rappelle la parler madame peut avoir dérangé yo au tout na épée mais madame Yonanani c'est-à-dire ça d'âge moko toujours employé na ba terme tout au loba mutu moko reçoit lisayo mais maman Yonanani papa Yonanani les grands caméramans na biso za na sima cette étoile na rotu na épée papa oza biso image Yonanani donc ça a terme mo ba déjà bazolo bango na Congo partout bazolo bango au miel de soins pesa déjà makambo ya za mona Igbo de la forêt
ntango azalaki pembeni ya papa na ye Igo de la Forêt alingaka bima na ndako papa na ye Igo de la Forêt alobaki mwana kende beta sala yango moni ke Miel de Son abandaki kopréparer disque na ye na kati ya wenge maison mère mais il y a des jaloux oyo basalaki ka neti ya président topesi Miel de Son makambo omoni ke biso Miel de Son aleka epa baconfrère na yo alobaki non nazosala disque nanga préambule eza disque oyo eza mwana ya liboso ya carrière musicale ya papa nanga Miel de Son ekobima en 2020 mais dans ces moments dans ces 4 matins tolargué déjà yo na nani bato oyo nyonso balingi batala yo na nani bato oyo nyonso balingi bazwa yo na nani c'est-à-dire ke bakota kaka na plateforme oyo ya téléchargement na chaîne YouTube ya mokonzi nanga Mbora Misara c'est-à-dire babeta Miel de Son officiel bakotala déjà lilendi bakomona balikala binti dans la place de ça na chaîne kaka yemo Miel de Son donc pour na temps oyo ndenge tozokimaka na nsima ya makambo oyo ndenge ezokendele bakota na chaîne officielle Miel de Son officiel bato tout oyo baza partout dans le monde entier babeta bongo bakotala parce que nayebi chaîne na bino batala ngo monde entier de Mbanza London TV c'est-à-dire que bato tout oyo balingi batala ngo nayebi ke Alain Libanais direct au contrôle ya maman Karine Chibango papa na Emmanuel na Californie nayebi so fubwa kaka ye Alain Libanais direct au contrôle donc Alain Libanais direct au contrôle na moni mbala moko moi ça kitoko na kati ya bakina wana lemba Bénédicte Lola tu peux son mbote vraiment donc direct au contrôle peut nous a toujours dans ma solo Béni Lola nous a toujours dans le contrôle c'est-à-dire que où on sonne Igo de la Forêt papa na biso Otazali beaucoup de respect donc beaucoup de respect aloba na Miel de Son mwana kende beta sala babalisaka mwana me batekaka mwana ti lelo omonaki le noir tobetaki na la samba na bakermes tobeta na la samba playa tozalaka bon contact na papa na biso c'est-à-dire que papa na wata aza ndoki papa na wata aza nani papa na wata aza nganga okofinye na miso ya bato ti okodénigre na miso ya bato te parce que bango nde basala Miel de Son bazala lelo oyo Miel de Son baza mpo biso Elton Bondo tose retrouve mpe kote tozali mais vous se retrouvez côté Bozali mais kobima na bino président de ranson albaka sa Miel de Son na ndenge moko ya kinge ya mayele mais c'est comme si Miel de Son azelaka omata wana te lelo boye ranson ozokomisi papa so bino Elton Bondo bobimi grâce à président de ranson mpo Miel de Son amini mpa na ye lelo bozo reconnaître yango mpona ebande c'est comme si moi ignorance ezalaki non ignorance ekozala te c'est-à-dire que totalango epai ya baconfrère na yo nyonso baréunion oyo basala na samba playa ntango Miel de Son Mbora Misara mokonzi nanga azalaki kuna Igo de la Forêt apesa ye diske na kati ya wenge apesanga Miel de Son fobeta diske na kati ya wenge yo fozala na 8 chansons drummer na biso oyo azala na 2 chansons Kakol, c'est mon machine. Kakol, drummer, Moutasima. C'est-à-dire que. Vous précisez Moutasima pourquoi? Parce que tout le monde dit Kakol, drummer, tu es déjà Gazara Nassima. Moutasima, Azana 2 chansons. Quand le président Nabiso Igo de la Forêt a fait Miel de Son, chanson wana, disque wana, plutôt. Et quand ça jalousie, et quand ça haine les noirs. Et comme maintenant, Igo de la Forêt presse, nous avons fait Miel de Son disque, on biso, mais Miel de Son, Azaki n'est averti. Et pas le président na Ibanda Kala, na système. Oui, il a flatterie entre nous, tout ça, dans le système. Les aïeux na Guinée, où tu as voyagé mon Guinée équatoriale. Bazou un avion, quand la bande ça Miel de Son, non, on a Miel de Son, mon presse, a son disque. On a des chansons, mais il y a tout accompagné, on a dit que Miel de Son, c'est quand il y a Miel de Son, c'est quand il y a douceur. Donc, c'est quand il y a. Tu commences à faire la préparation studio. Au préambule, les acquis disent qu'il faut faire tout dans la carte à Winnie. Sur mon aide, on continue à décanter qui en haut. Les acquis disent qu'il faut président Bisso, Igo de la Forêt, et ça Miel de Son. Tant que tu y es, et comme il y a. Bazo ke liba préparation studio, bazo ba café room, bazo yemba, ermo ba Nicodème, to bengi bango ba yemba, banani ba yemba, ba limousine ba yemba, et comme ça jalousie. Quand on a mon ara qui
miel miré ako moboto na nga chef na nga oya wenge donc ngai neti ya moninga vi na ngai ako molela partout ngai vi na ngai kakol nzoka miel de son azalaki na makambo okutu te ke ya vi na ngai yo nini te aza musicien ayeba pa balempela ayeba pa bafe na biso small to dizo izo na bandenge ya bakikwiti baidiofa babandundu parce que wana eza mabele bandundu eza mabele wana mabele ma ya kuku pemba c'est-à-dire que miel de son azalaka déjà kuna azalaka na baorchestre nini déjà ba ABG azalaka déjà leader à l'époque pas président lempela omona déjà azalaka chef akendaka bapoto te nasomba déjà deyasi esalaka asala makambo soki kakoli ntango akotisaki jalousie wana miel atali makambo okeba o le noir yo cette étoile so boyokana te les grands caméramen botambola nzela moko te ntango ozalaka na maison mais ntango tozalaka lisanga boye omona ke mutu moko kotiselanga mpe moyoko moko boye na kati ya mai ekoma jalousie moko boye miel atali ti nga na mwana moko boye nakola bien nasala makambo na nga famille eza bien organisé non nazala no mopandi natala makambo yango asola na mpe na Igo de la Forêt yango monika na yebiso malobo Igo de la Forêt ebisa miel de son ti lelo babalisaka mwana me batekaka mwana ti babalisaka mwana batekaka mwana ti tolobaki yo na nani wana seke ezongeli kakole parce que nayebi ke na Kasavu place lelo yo na nani ezobima namoni mbala moko shop mo ezala na kati ya Kasavu wana shop ML original Dora donc na entrée Victoire ka wana bomona mamo shop ML Dora eza wana vraiment bokende bozwa baarticle tout oyo boza na posa nango donc eza juste na avenue Mangai numéro 7 yo na nani wana seke bozongisa mpa kakole parce que hôtel lelo formidable ezobima awa biso toandozela peut-être bamiel de son bayemba mais tomoni ke na formidable wana miel de son bazwi baopportunité te mais mwana oyo okuti abeta pa oration te pasa koko ya mwana oyo oration na bimisa bina file lelo azoyemba na kati ya formidable est-ce que déranger bino te miel de son ekoderange te miel de son aza musicien oyo azoluka koyebana te miel de son ayebanaka déjà ntango ayembaka déjà yokanga teri kongolo ninine ayemba déjà ntongo donc bango nde bazoya mpo bayebana omoni frère na biso tobeta aza na orchestre na ye aza na makambo na ye bina file azomarke na ye na temps na ye donc c'est-à-dire que azoluka yebana nanu miel de son aza na mposa yebana te miel de son aza na mposa asala carrière donc asala disque na ye parce que yo na nani tosali yango na studio na biso na palais makambo tu ya baclip tosali yango na badron na biso makambo tu bainstrument na biso donc miel de son asalaka déjà makambo avant makambo ekoma makambo c'est-à-dire que oyo ozotanga eza ke aza na mposa bayeba ye nanu bana bayeba ye banani bayeba ye bina file côté ya succès aza nanu te non succès eza mutu alukaka succès basomba bayebana nanu parce que so otali otyomisa album ne awa banzembo ezobeta bino moko nzembo obimisaki nanu wana oyo andosala promotion ya album rumba wana oyo miel de so abete bakosama boye wana ya kanda c'est comme si moi promotion ezalaki mwa genre soki totali bina file promotion na ye eza toujours donc na likolo non en fait nga nakoloba nakotouche bapoint wana ti c'est-à-dire que kote okenda nga wana eza vraiment kote biso tokosola yango ti miel de son aza mboramisaka aza état d'esprit ayebana ntongo abeta miziki ntongo akose comparaka kote okenda nga ti omoni bazoluka basala carrière bayebana lelo bayeba bango mais miel de son mutu tuso otangi miel bayebi déjà miel c'est-à-dire que ata miel yango ata oyo awenge te mais mutu ayebi déjà miel bamelaka miel c'est-à-dire que kote ozokende wana le noir nayebi tozotape so yo moko ebisa biso nanu par rapport à musique bina file oyo azobeta so toabimisa biso awa ozojuge yango ndenge nini badekale abesi mpe barumu basi ah ouais mais fona oluka nazwa temps nayoka yango parce que nazokaka badekale bana bamoto donc omoni bacoup chapeau azobeta misiki na ya bien mais il faut tozwa temps tozwa chance toyoka vraiment topesa message na makambo eza ya makambo ya vie c'est-à-dire que net toyokani ba je réclame ma femme yo pour réclamer ma femme na yo c'est-à-dire que je réclame ma femme c'est étoile réclame ma femme na ye mère aboya be atikeli dambasi boye mère akena mère zonga na moko otali nono je réclame ma femme c'est-à-dire que miel de son tozobenga ye mbongo ya misara état d'esprit bato tout
vous téléchargez Yonanani. Dans la plateforme. Yonanani. Miel de son officiel. C'est-à-dire que au Siliki, Yonanani. Les autres ont Kassavu, Mabele et Melamani. Bénédicte Lola au Siliki. Yonanani donc Bénédicte Lola la personne montée. Massalanga la Mikenge Beni. Bolanga la personne montée. Pourquoi pas la maître Katompa Joël. Maître Katompa. C'est-à-dire que Motomo monté maman là mon akati alemba awa. Talara à côté tout ça l'émission awa. Maître Moboye. Alors barani tout ça dans le salon naïe, dans le bar naïe, dans le makambo naïe. C'est-à-dire que douceur nakati ya douceur. Yonanani, mais elle tombe. Ceux qui te ligne dans la musique, il faut mettre un miel de son. Tout sur la langue, plus moins de 6 mois, il faut comme la musique. Ah, man, tout est maintenant pour les cas. Il y a mieux de l'îlot. Là, nous devons vraiment tourner par rapport à la vidéo au Tambo. L'artiste est musicien, il est petit Watanabe. Quand on a le bled du Nini, et là, on a commencé à message pour le Watanabe. Par rapport, l'obipé est comme la peine pour un missara. Et ça, Nini? Et pourquoi on avait mon ça? C'est comme on a un bon oh, Isagé. Qu'est-ce que c'est Isagé? Bissot de Bénaï des Isagé. Non, il y a un Isagé. Parce que miel de son à l'Obaragé, bah aussi l'avant. Au monde de Vassili. Madame Vassili, madame aussi l'avant. Mais Isagé. Miel de son d'abord, à quoi la famille Moko est éducatif. Les Noirs. Makambo tout au salaire dans la milieu, Makambo tout au salaire dans la cité, Makambo tout au salaire partout. Et c'est éducation haute aux oranons de base. Les Noirs, je ne crois pas qu'il y ait un Mosaboué, soi-disant, au gros que madame Nayo, aux images pour moi, c'est un hasard à moi. Sur le sentiment de ça, ça va bien au moins bêtise, aux autres déshonorés, maman. C'est-à-dire que nous sommes dans le monde, comme on est habité sur mon continent, de son bon, mais ça va faire sans la suspension pour la Macambouana. Je m'en fous. Parce que pour ma maman, il faut d'abord un nom correct. Parce que ma maman, il n'y a pas de bobo tarabiso. Ma maman va me marrer 9 mois dans l'Iboumou. Ma maman va porter tarabiso dans l'Iboumou. Ma maman va tamboli, va caprice, ni on sort au salara. C'est-à-dire les noirs, tout ça va dans la tête de ma maman. Nana moi, on a collé pas maman. Naza na papa na maman, mais na collé trop pas maman. Na kasavu bon attend to colla, na zaki trop maman. C'est-à-dire que na rosa va jeter pour la maman. Maman qui est normalement à l'hôpital, qui a Potio, à Côte d'Ivoire, même garage. À baby, souké, baby, ma foute, ça, t'es donc. Yo, ce qu'on m'a dit. Les noirs, nana, moi, si nana, na suna badio, kama photo. Moi, c'est moi, c'est un gars. Non, ça, la bon, comment. Sous par là, le mot baké, vidéo, wana, ya, hérité, Watanabe. Ma quand tu y es, tu as mis ça qui a monté, mais au condamné. Ça va bêtise, ça va bêtise. Mais ça va bêtise. Téléphone, les aïeux. A toi, bimisi vidéo, t'es. Téléphone, les aïeux. Maintenant on a bien nzela zanzela na on filmé ndé na okangé photo ndé chéri baluka hanche baluka salabou non ils ont bêtise ba connerie au fait de mettre Wazanzambe les suprêmes na Belgique à l'obara ba connerie ils ont ba connerie ils ont dit que les noirs sont dans la vie mon boye soi-disant la limite soi-disant aux en vie mon boye azam konzi azam nan respect d'abord na ba konzi to lobi état des droits. Mais il faut tout ça, il a payé état de droit. Viens la mission Vital Kamere. Je salue à passant. Je ne crois pas que Vital Kamere a respecté ma maman. Azamou n'a pas ma maman. Et ça, c'est que quand on a un Kamboulo, on a vient à Vital Kamere, n'a pas d'amana simanaye. C'est bêtise. Na limite que maman Denise a oyo kama kambo andi mango atala ngwandi mango ils ont même sa réputation ya bambora misa ils ont même sa réputation ya Igo de la forêt ya ba fait na biso mopa au mokonzi ya ba fait na biso Salvatore elle de la patrie ya ba fali poupa les noirs ils ont mutu internet aux journalistes aux la déontologie journalistique sans qu'il y ait pas président na biso fali poupa tout n'est pas kambo ndana be no bêtise. Sauf qu'il n'y a pas le président de la fait recherche des poules, tout n'est bêtise. Avant de dire que Marie Mathieu, parce que tout ça n'a pas. Barayana Bondo n'a pas ma jeune fille, Déborah Bondo Bazali, Bamon Skoke, papa n'a pas mot à Sosala, s'excita. Et là, la connerie, les conneries. Je ne crois pas que Jérémy donne dans le tot de la reine, à Rofanda Boy, dans Maman Joyce, Baouta la Maquet.
image moko boye nayebi te soki okomo créer babese yango bongo merci Elton amoni ke le sango ke na ngoma na ninga likolo mais epesanga kanda ezopesa okanda Gabi Mbuta na kati ya Diblin wana move na peso mbote Gabi Mbuta na kati ya Diblin eza muzomba solo na kati ya Diblin na peso mbote move pourquoi pas mon boss le Brino original patron na ma vraiment de Mbanza London si vous s'abonner belé pour actualité nous tous en ba Elton Mondo boye toujours jeune âgé na profiter pe la pesa mbote le sous pas Bénédicte Lola et toujours na ninga likolo na peso mbote place aux alliés pourquoi pas là ok, demain au Sumba, vraiment la shop, on est dans la Kassavo, vraiment dans la cave shop, les amis encore, bien ML original, la Vini, Manga, il y a le numéro 7, vous avez vraiment, on a entre victoire, vraiment la shop, les amis, vraiment. Et toi, tu sais que tu as payé par rapport à l'égo matin, tu sais, et toi, préambule, les loups, ils se sont dit, parce que quand tu rejoins la chanson, tu as fait musicien nini bayimbi na préambule nayebi so le noir oza na baretard ebele soki ozoassiste na barépétition na biso c'est-à-dire que mokonzi nanga miel de son ozwaki vraiment apprendre ebele degré ya barumba oyo nayoki na kati ya diske préambule bamama boza ya kosepela parce que mwana na bino kaka moko botikana na miel de son préambule ezobima obonga bambongo na bino na songa liputa donc préambule ebobima kala te les noirs na olobaka toti parce que trop parler que tuer ndefe na biso el salvatore de la patria alobaka lobaloba salasala rien mais papa chéri aza leader ya bawenge masa ve na biso weranson leader ya bawenge ozobaki président weranson mpe aza leader ya wenge parce que mien de son abimi mpa na ye wana seke tozosala ironie seke tozosala hypocrisie parce que biso tu tokola awa na biso lenoir nga na mona kisasa nabotama na mama yemo nabotama na mama yemo depuis nazobotama depuis nazokola nayebi ke président jibe mpiana nde président wenge président wera vie na biso azalaki na ye te époque te ezaki ere basali disqualification ya wenge wera son président na biso aki na wenge maison mère président na biso jb atikali na bcbg blanchi pojar donc eza te ka tofonde makambo oyo toloba président jb azalaki président ya wenge biso toyebi ya badolphe baprésident weranson baprésident blaise bula bamanda chante bango tout bazalaki bamisien jb piananda azalaki président c'est-à-dire que les noirs bwakaka ale libane bien au contrôle ya mama Karine Chibangu na Californie on a deuxième personne ale libane au contrôle ya mama Karine Chibangu donc ale libane bien au contrôle mama Karine Chibangu donc le son mot de lui de sur la GSA toujours pour les mapper de droite aussi déjà pas et tom bondo déjà c'est que m'a embêté bien déjà dans ton sur là et toi c'est sur notre programme l'orchestre est miel de son. Ce sont les abeilles de miel de son. C'est ce programme nous les années. Pour les déjà la soir on a déjà Yonana. Ce disque quand. Ouais, programme la biso d'abord dans le chapeau. Programme la biso à répétition. Toujours répété dans Kassapougou sur Etchecheri bar. Mais Chopi wana. Tout ça on a mercredi, vendredi de 16h à 22h. Toujours répété, voilà, Batounia sur la bonne musique. Bateau va la musique insanité. Bateau va la musique parce que même des soldats descendants. Il y avait Igo de la Forêt, il y avait la mission Réli à Missi, il y avait la mission papa Kester, King Kester, il y avait la mission Taboulé Rochero. Insanité, il y a un bâti. Bateau tout l'attend, il y a une insanité. Rocheri, Nanalaki, Matsai Koloboete. Il y a une musique qui n'est pas ça, Batou, Makambo. Toujours répété la Tchècheriba, mercredi, vendredi. De 16h à 22h. C'est-à-dire qu'il y a bien ici tout. Les patrons Clète Kabé, le très important qu'est l'école temps. Viens à Bissau, Fofo Konzi, le bulldozer, il y a Fofo Konzi, Singa Pakebo. Il y a Fofo Konzi, Singa Pakebo. Il y a Fofo Konzi, le bulldozer, full boss. C'est-à-dire que bateau balingi babwa babango, bateau balingi bayemba bango, bateau balingi bazwa numéro na biso ya contact, numéro na biso eza plus 243 89 71 275 61
89 71 275 61. Donc pour nous bref tout qui m'a donc nous allons aller Libanais diète au contrôle. Il y a maman Karim Chibang, papa Nabi Emmanuel, maître Waza, Nzambe le suprême. Mes condoléances pour tous ali. C'est-à-dire que Jérémy Donda, il y a maman Joyce, il y a Gabel Donda, il y a Papi Donda, Tantine Donda. Donc bino tout famille Donda la boîte bino na pesi bino ba mbote na bino. Priscille Memba, donc c'est-à-dire que Honorine Mapeto, Redi Moussassa, la Belgique, voilà, donc la bossalité, le président Firmin Matoto, antidote de ma forme, officier Ben, c'est-à-dire que la bossalité Moualine Gege Bamotote, Udem, Guy Basket, Poto Simaenda. Gerlin Chamba, Chalère, Mokodi Angola, Clovis Kininga, Baron. Merci Malamu, donc Motema Malamu, Papa na Enzo Kininga. Merci na Yo les Princes, donc merci na cette étoile. Merci na Maître Katompa, donc nous avons fait un espace na ye. Donc merci vraiment na Bana Lemba, Bana Tchangu. Disque na bino yango na Bana Lemba, Bana Mombele, Bana Eta Kaluka, Mabele, Bana Kisensu. Merci Elton, rendez-vous n'a pas fait. Ouais, on a tout le temps à la bongona. Elton Bondo, bien, mon pantin miel de son, vraiment, il y a miel de son parce que, au bien, le baramel de son, par rapport au travail, par rapport à la capacité Elton à l'amour. On a aussi un agiste, quand vous s'abonnez, vraiment, la chaîne a mis des bandes à London TV parce que, boss, il y a même ça, on a pris l'événement pour monter. Par actualité, merci à cette étoile, j'aurais des best de temps pour la toujours l'image. Merci à staff na mobima na lemba ala moni bongo la miki nge beni bolanga la moni bongo Joël Katompa maître Joël Katompa mta beta bele. Merci na moi ça qui toko na kata salon wana Benedict Lola. Nous avons toujours système Lola na Lola. Merci à mon frère Gabi Mbuta, nous sommes solo na kata Diemblin. C'est-à-dire que na bossa avec mutu moko il y a les mingi donc on a bien un choix parfait. JM Moussoumar, il y a maman des garçons, donc JM Moussoumar, Nakata Grenoble. Pourquoi tu as dit Bangonti? Ezali, on fait Gabi Mbuta, nous sommes solo sur la carte du blanc, on a monté, tout ça a rendu tout sur la monté, parce que le prix original, on a pas trop, on n'a pas ça pour ça, on a pas ça, merci toujours, vous s'abonner, merci de nous pour parce que avant de faire tout, on tire toujours événement plus événement, des Manza London TV, né Makambo, merci à cette étoile, vous continuez toujours pour la vous s'abonner, bye. 5, 4, 3,